Bonjour les fans de Congo France, toujours là branché en train de suivre votre site préféré Congo France avec Sarah Ramazan la Chanel pour vous servir comme d'habitude. Congo France est là pour nous informer, pour nous divertir. Alors aujourd'hui je suis descendu à Bandal comme toujours. Tolobe la ming lelo, tolobe la musique nabiso congolaise. Musique congolaise nabiso qui ne wapi, to ngato yeba. Et ok wapi pour nos musiciens, des bazoloba que ils ont pas d'amour. Hein bolingonde ezozanga bango yango permet et ça la que musique même surtout ces kita ezozo moi best to éviter dû à quoi c'est dû à quoi je sais pas papa m'appelle auto kufa kala mingité yemtando 5 sata moi musicien pour na bomoko to éviter sikolo kwa yakei nan tamso ko zo makasi na ko 5 les musiciens on sait pas et on sera mazana kitina bandal pour la tout na bakinois bino bolo bani pour la musique congolaise na biso ni nezo zanga pour musicien na biso ba oseba mata ba ke usu musika lisusu ba c'est susu énergie donc neto mona na matanga vient mo pa essaye so moi passe il y a pas d'artiste hein mais bato bayaki mais il manquait les artistes donc ça nous a vraiment fait mal donc on s'arrête mazana kiti pour se pesa bino comme d'habitude alors ne bon mona rabo to tambola partout pona ko informer bino pour que yo ba pe ba kino ba lobini par rapport à la musique. Bonjour papa. Et bonjour maman. Bonne. Couche la joie bisonga bandal. Bisonga bandal. Bon, biso to lobela mingi musique congolaise na biso to père de Ebi que to père de Papa Wemba, c'était un grand musicien. Bon la génération na ba tika lisusu ebelete. Parce que yem tazaki plus côté bo moko ko 500 musiciens pour na bolingo ezala. Parce que ndenga kebo ba musicien be ba olela. Parce qu'on a évité son musique na biso ekotambola ndenge nini so bomoko wana ezate lelo pour musicien belé bazo kana yo kana te na évité nani siko akotika na flambeau pour 500 musiciens na biso congolais pour musique na biso tomba. Ouais bon merci pour la question bon koyoka na ba musicien na biso eza moi pas et simba nango mais eza moi pas sponi et bela ba musicien na biso ba na ba mitela no ki bango ataka ye agenda États-Unis atambola na tapis rouge amona na o wana yo mona na été achoma azomba mona se alors eza yango te bon pona ko sangana vraiment na minutes o mutako sa devoir wana o vie ando sala donc moi l'aime sourire ranson koka wana oui mais ça est moté faut pas soutenir tant ouera ozada na idée wana pona ndolanda da bomoko wera dazo ida bomoko zato sangana obenga batutu olanda na bomoko wana ba oyaka kate beluka makambo oyaka kate to mona ngo ata yoso zukali kanison osala ngo ba obaza bolingo ba oya te ezaka bango nde beluka makambo peso ki babiba ya ba oya nde po ba panza do omona la muta rozana sango bato ba soutenir ye ba ozate parce que pour na yo musique congolaise na biso pour etambola malamu il faut quoi. Bon musique na biso peta mwa malamu bango no ba musicien na biso balinga no ya liboso balinga baza ba respect membre entre bango Fabika Saloba mokolo banga leki pe banga mokolo ouais président bambote place aza bon kande président loba respect faisal comme au monde le musu porte-parole ya musicien mo azata na niveau ya président ya mouvement boité mais azole ka ofinga donc ba valider ngo peleki banini akomi danger donc ba respect on a soka ba reconnaître ngo ronga afo o azale ki faut tirer place ale ki obeta musique bien pour le peu au fond moi qui mutema be jouer le ki akobeta ruma makasi mukolo ko obeta ngo te mais ko mutema mabe a ozela ka moi vide ngale msu leader ya orchestre mo aza pas même niveau nae on comprend ba valider pango eleki a leader wana pas sepeli ya bien te ba bloc so depuis to banda mambu ya okabola lelo biso mo a ko to lingani te ndeti banda to ba artiste belé baba binisa lo mo so bon ya biso bandel batika matete ba en difficulté ngale manen kuno comprend tellement to ba congolais bango nyonso baza bomoko ya fierté na biso tant le nous en Paris na monde ke ba lo bela wera fali Fabregas ya ba misa na biso ya fierté pour ba mo biso ba mo ba congolais et donc ozali banda bakomo bomasu ba musicien na bino enta bazui ba choma mona classe wana donc na bango nyoso batikali mutu akoza na makasi ya sala ngo zawera ba soutenir ye eza bien. OK bon moi banga na opona biko na batu ne belé partout na miki
bon na ndenga mabete donc biso bandal c'est Paris oyebi donc nde bana Paris nde to ana bandal donc likamko so mbote ni ba te da ba komela na WhatsApp bani na peska mbote pa vient nga papilima ana Canada donc mbote ka yangwana donc. Ok, merci beaucoup. Donc on continue toujours. Bonjour artiste. Ouais, bonjour maman Sarah. Bon Au cigare. Il y aura présentation. Sur la musique la congolaise, papa. Tobi que tu fait papa ouais ma grande artiste. Il y a ming pour nous ça. Ma musicien na biso. Hein moi bobo moko wana. Asko ya kei. Na habité so musicien na biso ba roza diviser so ibolingo eza so te so bange la musique congolaise na biso. Poko ina ne koti makasi o sakana tinga na koti kana flambeau na pena à récupérer ba musicien pour sangisa bango. Pour nga vraiment na moni muto pena ko akozwa musicien sangisa bango ati. Na bibo mpona mona déjà nde bamba kumbela musique yango donc eza nde mona ndenge papa kumbela yango ti donc ya différent makasi batsika musique wana banini biso bana oto ya na sima biso nde mto kumbela pa musique wana o papa tiki ala kati bakini ona bakongo musique congolaise na biso yo pona eza ya ko chuter to eza ya romata minute of mana bande papa zate eza pena ya okita do ekwei et pour rap na mona ba sala te do batika de papa kufa bazaka bongo orchestre papa mbate orchestre na ya musique normale yango na bi bango nyonso ndi bazana donc elo kati bango c'est le te donc moko azate wa ko remplacer papa ndi papa zalaki donc azate ati. Ok, merci beaucoup artiste moi de mabanga na ouais na pesaka mote trop na massa na ngai nyonso ba massa to Congo artiste to Congo na pesi no mote belé donc pour ça na ba no pesa moko pesa mabina pesaka bango nyonso mote. Ah ouais. Ok, merci. Donc, tous on pandi awa. Ah. Fibo la fibre. Bon, ok, ah, bonjour tonton. Ouais, bonjour. Bonnet. Mike quarterback, voilà. Moi, Bandal, c'est Paris. Je te le la ming lelo, en tout cas, et sa musique n'a pas. Pourtant, la souci musique n'a pas et tombe. Moi, baranki n'a kem oh ça et permettre biso tomata moi likolo. Sko bon moko wana papa ando soutenir wana aya ke to ebité muto simba flambeau bon moko wana. Bon, d'abord, ils ont dominé la musique, c'est-à-dire, ils ont musique, tu as une musique plus récente en rapport qui est libre, quoi. Bon, moi, je suis pas totalement pour ces genres de conneries, de rancune, mais, et puis ça, la paix, moi, quand même, il y a la musique qui faisait là. Oui, mais les candelotés. Oui, bien sûr, les candelotés, bien sûr, mais, puis surtout, que papa, a un mouton qui est sans rancune, qui rassemblait à nous rassembler les gens, tout là. Bon, pour moi, je me dis, na micheza temps au travail, ça dit quoi, mon n'a pas on a à travailler, à payer ça de mieux. Et puis il y a on est contribué pour la musique na biso. Ça dit c'est une toluka muta sangisa. Ben pour moi ya vina na c'est pas totalement important. Ça dit quoi? C'est tout est na kalora ba wenge. Tu es qui basa famille même na mutu ana pas on a travailler à payer ça déjà, tu vois. Donc pour que la suite là, mon mutu et à la meilleure à mon coin na ya ça parce que ce te hit ba yo kana bazala elongo parce que papa Mbappé a qui bien tena batnyo surtout qu'on se dit c'est pas que parce que akei neto lo ba so kinde non azai pe na ba quoi qui na ba collègue ni ba musicien quoi qu'on se le dise entre autres Kofi et autres donc ça dit quoi ce te hit luka muto na sima papa Mba wa cause alors relève relève ya musique congolaise qu'on se dise tout ça la 5e génération, tout ça a fallu pour pas avoir aussi. C'est que génération papa Wemba Bazati. Non, les points quoi? La musique on parle, la musique que ça moderne. Ça dit toi en antiquité. Ça dit depuis 2006, toi la musique que invité ça dit quoi? Toujours sur les plans beats, toute la musique et sing les lots, j'ai une fois dans style. Ça dit quoi? Bah photo shooting, bah présence, bah diction, la façon de parler, tout ça. Ce n'a pas on a rassemblé surtout pour moi. Donc après papa Wemba parce que à part ma musique c'était un artiste ça dit quoi il faisait cinéma Azaki sa père modéliste et machin tu vois et puis on m'a pris même pas Azaki coach ça dit quoi pour moi je dis au départ il y a papa Wemba on a un héritier de la musique congolaise donc il y a vraiment Azawana déjà en vitesse pour moi je me dis fallait Poupa il sera l'icône, la prochaine icône de la musique congolaise pour moi quoi. Ouais. Je peux le justifier parce que si tu papa il a dû faire les featuring avec artistes américains, Sali Mamé Belé, la même voix,
surtout tous on va vivre on a 4e génération pour moi tout à la non il y en a basala bisango te bango ba succès on ba vitesse ba nous tourner sur martyr to biso to za fanatique na bango to bunda na banzela tout ça machin mais au monde et faire chiter musique na biso moi toi down pour l'instant ba nigérien pour moi na succès na micho bango to dans to na via ba Nigeria ba 4e génération ba za te yara ki ba jeune wana ba Two Face ba Flavor ba P Square ce sont des jeunes comme des Fally ce sont les jeunes qui vont prendre le flambeau de la musique congolaise. C'est pour moi parce que to la jeune basé belé te ba rose ale belé ba koki aux ale belé mais quand même gana Fally pour moi banda pour na banda te bon net singai Netobi Mama Bandal c'est pareil pour moi. Moi je l'ai dit, je l'ai jamais prononcé. Bandal c'est pareil. Moi donc toi na Bandal toi qui ça m'a sur ya mais ngana lo bangote moi on lo ba parce que la génération de Fally Poupa basé belé pe bana bazo bota bazo ya. Bien si ba nombreux. Ba lo ba situation ça dit quoi? Pour tout le il y a toujours un, il y a un et puis 2 3 4 5. Ils sont nombreux pour moi je dis c'est lui qui est le mieux placé, l'artiste. Pour moi, je commence par Fally Poupa. Lui déjà, il a déjà cet avantage. Il s'exprime déjà bien. Il a prouvé ses capacités partout quoi. Il a eu à faire les prestations partout dans les belé, bah featuring et puis à proposer biso album award. On prend award qui talara qui soit un biso na R. Kelly. On prend R. Kelly. Papa Emba, il a eu à faire des prestations scéniques avec Peter Gabriel américain quoi. Il y a des guitaristes juste par guitare. Il y a un biso na ba R. Kelly, ba Booba, Banani, Banet. Tu vois déjà le mot modernité c'est un bon échange culturel de featuring. Et il sera pas tout seul, il sera toujours accompagné par d'autres artistes Oui, c'est comme ça. Il y a un truc que modernité ça dit quoi? Il est pas à cause de la twist, ça dit à cause de la twist c'est mon numéro 1. Mais échange qui tire les zanga qui n'a pas vu en 4e génération. On prend Yemutu na roba actualisant en zone sans soulager yo moi qui va vivre surtout qui ba mission soit 5e génération on a autant à comboter ba nobo ya fiti là il y a zone asima pour basala on mona parce que ya robiso tolo bato boy polémique pour tolingi musique na biso to malikolo hein na sens wana bon to comme qui na souko bon voilà pour déjà citer la musique congolaise moi je l'ai jamais prononcé dans la baisse. Je crois pas qu'il y en a baisse parce que à chaque moment où l'artiste n'a mis sur un album, encore bien qu'il trop Fally. Dans un milieu quoi. L'autre fois c'était l'artiste Fabregas. Il a épaté l'Afrique quoi, a occupé la scène, la chaîne on a autant de la place, a occupé la première position pendant beaucoup de temps quoi. Et puis après on a eu Koffi Olomide avec Selfie tout le monde. En point malheureusement et là au moins YouTube matengama na hits non dis à côté namte malheureusement maître de la musique congolaise na côté hits te donc siko tosé là muto bimi sa prochain album total résultat comme pour moi la musique congolaise ils occupé place nango tozana ba Fally Poupa tozana ba Wera tozana ba JB Piana tozana ba Ferré tozana ba Wazé quoi tozana ba Didier Lacoste tozana ba Kabo c'est na bosse na toi va Bill Keaton toi nanani jeune homme tété donc voilà tu vois donc basé belé donc et puis quand même donc tout chité non ba salam na yo en tout cas ba banda balela Fally ba salam na tenga la Fally tenga la musique au moins si que toi tu la musique ba sali comme nous tu la Fally moi banga la musique ba sali comme nous fa na longo li Fally donc mutu msunta beta ba Stade de France mutu ya mana Kelly na longo li wana donc pour finir na pesi moté na mon frère propre Cédric Botondi depuis Belgique na ma petite cousine Anaïs Banza parce que nga tenatiki na comment ki bonga na pesi ba moté ba Cédric Botondi Pichu Botondi Marie-France Lessé donc dans big up donc voilà quoi bisous. OK donc on continue toujours tous appeler renaissance mon au sentir on a renaissance pembe na ngai mbote boni. Bien maman Sarah. Voilà, c'est beau bête le tonde. Le fibo na fibo. Donc il n'est pas se vandaka. Et pas passer pour la renaissance. Le betaka 9-0. Belé boy. Bokoka. Bon, to le ming le bena musique nemso congolaise. Toi, on a remarqué plein de choses de notre musique bolungesa et souti ba rancune et belenga on a participé un matin il y a grand Mopao, hein, le quadra. Il y a beaucoup d'artistes qui ont quitté. Donc
moi makambo ebele eza na musique esa biso motema pasi papa oyemba azaye plus na bomoko kosangisa bato mais lelo aza esute nayebi te nani akozwa esu makasi wana ya kotelema kosangisa baartiste mpo bomoko ezala mpo na yo olobi question moko papa oyemba azali na bomoko azalaki makasi na otemisa baartiste malheureusement baquestion eza mpa na yo réponse eza mpa na nga mwana pose question eza te mais natikali na question na nga bien sûr obi papa oyemba azali na bomoko oyo wana omona nga nakoloba mpe badefo na ye mais eza bien te banchaine kokende papa oyembaki esali biso mpasi akozala na bomoko anosangisa wana là c'est vrai moto akotikala toyebi te mais nzambe moto ayebaka lelo wemba aza te moto akozala linie awemba aza te po wemba aza wemba biloko oyo asala baidéologie abimisa moto akobima nde na komba wemba mais akozala à 100% wemba te donc eza mpasi tozwa moto oyo awemba musique congolaise na biso na niveau ezokendele esa biso motema pasi toyebi te tosala ndeni po eloko ezanga na bamusicien na biso c'est l'amour, il y a pas d'amour entre les musiciens barancune ezali donc musique ekendele ndenge nini baloba mingi musique na biso eza na bese banija minito baoleka biso c'est que biso bakongoli toza na complexe musique na biso eza na bese par rapport ani bazobeta lobaka mpo ambargo ekota bakenda so na poto te kobeta na basale wana mais batie Fabregas batie Kofi musique ezobeta loba mpona basala minene bazobeta te yango na esala ndenge wana etamso mpe yango mpe baconcert komanke ya baconcert na poto yango mpe ekiti mpe musique na biso congolaise là c'est vrai ce congolais oboya musicien congolais eza complexe mpo banigérian elongo nia grave babeta yango siko bolingo nde balingana makasi donc ezalaka nango mpe motu moko auti obimakala mingi te asengi featuring na vie na ye mo boye babeti mpe mais lelo ezanga biso nde siko mpe anakini yango wana mama tokozala na ndako toza 7 mais mibale bazoyokana te mais toza famille yokasi banigérian bango nde baza bolingo 100% to bango nde bayebi kombo ya bolingo je baza na baproblème na bango mpe mais babimisa yango boye te ebiso sikoyo nde buzoba tozobimisa yango boye omona producteur eni porte-parole ya groupe boye aleki na tv afingi président équipe mosusu ya groupe mosusu mabe yango wana porte-parole mpe aza na eloko te mais azofinga moto aza na 1 mais longo na baka eza nde congolais tozoboya musicien congolais eza complexe mpo biloko bazosala tozomona diske kobeta tokobina libanda mpe bazobina yango wana. Ok, merci beaucoup. Nous, tous bêta Renaissance en tout cas. Au gagnant la bino mais to soutenir bino. Nazo kunomba moko. Nga inde, ngami wabanga mandefo, bobanga tezangwa style. Al-Qaïda toujours. Le conseil nous groupe ces artistes même congolais. Bon, conseil on pesa bango. Au moins le banga basala Maisha Park. Ingeza ida bien. Mais bango moko bazanga ibo koyokana. So JB a tout ça anniversaire à moi. Oui, Razalaki. Mon le conseil déjà ils allaient bien. Ils allaient bien ma casse. Moi be musique et ça au poussant. Musique est dans la baisse. On va que congolais musique est dans la baisse. C'est complexe. Bon, pardon. On va que non musique congolaise dans la baisse, c'est complexe. Vous comprenez, c'est complexe. Na lobby, ngane na zao. Na sali coiffure na ngabwe. Na vie na ngene azala ngoluki na sepela tsango. Na bisa, na bite kene la komi arabe, to la komi baba so ite. C'est un style. Na tango pe la ko longo la pe se voir, ezongi normal. Ok, merci beaucoup. Kaïda toujours. Kaïda na CV. Ok, bonne chance. Donc voilà, j'espère que cette tranche ça a eu nos plaisirs. Il y a Mingi. En tout cas, si vous avez sourire, j'espère qu'on ne vous a pas blessé. Si on vous a blessé, excusez-moi de ma part en tout cas. Donc, Mingi na boss, nanga José Didi Pumba, grand boss à Congo France. En tout cas, ce Congo France thème, mais n'a habité quoi. Parce que c'est donc, Bolimbisa. On appelle si Jires Mabia la à Londres à Solo, moteur de recherche le plus rapide. Jires Mabia la à Londres. Maman Milinzemba na London. Bambote no yangwana maman malolo Loris la Congolia bota 20 ans ba bisou na maman ba maman Château Rouge hein
hein maman Château Rouge bambote na mino belé Fanny Bongende la poupée de Paris mikolo benga te na ebi na salo nini oza occupé na bébé tonde nini hein ah Nzambe Fosa kama barena kata Rotterdam nyota motema Laurent la kata Rotterdam. Les fans de Sarah Ramazan la Chanel, je suis toujours là de retour pour vous satisfaire comme d'habitude hein, pour qu'on offre des informer, divertir. Trésor c'est le héritier du trône. Yango Ana hein Mouna Sepeli. De gros bisous, on se revoit la prochaine avec plein de surprises comme d'habitude. Bye bye. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko. CongoFrance.com